Tokotala ba mama na ba papa. Michel Mayabo Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Ba mama na ba papa. J'applaudis le tas congolais, le gouvernement congolais pour asali mosala biso to akozela depuis kala. Tango bayaka na Brazzaville bazwa mibali na biso, batia mibali na biso la kisi, elle se passe pour les femmes les plus tendres de la terre, les femmes les plus soi-disant babongisaka ndenge esengeli tout ça là. Nous on s'en fout de ça. Chaque femme a la capacité à s'occuper na mobile na ye. Mais bango ba mona la congolaise net bazoba na bango. Cette fois-ci, la cloche a sonné bazonga. Bazonga. Donc, mais quand on a ça, ou biko, ou l'État congolais, bah, on fait ba kala parce que c'est normal. Bah, ça, ça va, on a la guerre, et on a la paix. Donc, ce qui bazongi ma bézawa. Tel que moi, je suis là. Moi, je peux pas aller ma zarde là, que le fan dans la Kinshasa. Pourquoi? Je vais pour aller faire mes achats, je reviens chez moi. Je peux pas aller ma zarde là, que le Kangamaku na la sala gindumba, na bote la bazaïrois, na la sala na bazaïrois. Pendant que chez nous, ici, il y a des hommes. Donc na kitaka na longaka Brazzaville na ke le fana kana bazaïrois kuna comme ndenge bango bayaka kosala. Soit disons qu'elles sont bien préparées pour les foyers, mais na Kinshasa kuna ngana kendere Kinshasa na mona elle traîne là-bas les femmes là. Elles chôment moto me ba ya koso bango bazala base trop ébélé. Mais ba fana ba finana ka kuna ba finana. Bango bayaka kosala na Brazzaville. On ne refuse pas. Oh, activité il vient faire ses achats à Zongi. C'est normal. Nous, la kendere Cotonou, la kendere Chine, la kendere Dubaï. Je vais acheter, je vais faire mes achats, je reviens chez moi. N'a que ça la course n'a la zone n'est pas Kabilok. Pourquoi pas bango ça la bongo? Donc, si bien qu'on a même remarqué que Brazzaville est moins libéré. Et moins vide, on a de l'espace. Banda qu'on a dit ce et en abondance, on n'est plus comme avant, aux autres maison à louer, bazaïroise, occuper tout. Et elles ne sont pas moko mi balé. Baza parfois 7, 8. Nanda ko moko studio moko. Ça, quelle est cette façon de vivre? Non, mais attends. La cloche a sonné, bazonga. Bazonga, si bango pe ndenga. De toutes les façons, makambo ya kuluna wana. Bako yako indoctriner ba congolais. Pour la makamona bango ya kuluna. Chez Dieu, tous les jours, il y a naissance de kuluna. Tous les jours. Même le président de bango, il est incapable de maîtriser ba kuluna. Donc, ni Brazzaville, ba maîtriser, ni na Brazzaville, ba maîtriser bango. Jamais. Donc, moi, je pense que makambo kuluna wana ba gérer ngo bango kuna. Eza état na bango, eza makamona bango, ba fanda kuna ba katsa na Brazzaville, te pona koya ko sala kuluna. Nous, Brazzaville, c'est vrai que partout il y a le mal. Partout. On ne refuse pas. Mais il y a bango et leki. Nzambe, kosambela ka bango. Mabe ka bango. Kindumba ka bango. Donc finalement, ils sont qui? Bazaba nani bango. Jamais. Moi, je soutiens. Papa Ndenge, sala mosala. Bravo, Papa Ndenge, je te soutiens. Bazonga. Soki, ke basala ki kuluna. Kende ko reprendre la tribunal. Biso toujours na tribunal. D'abord, on a nos problèmes à nous-mêmes à gérer. Donc, tout son corps, ça y va se gérer. Trop, c'est trop. Bazonga. Donc, ce qui va monique de ta congolais asali ma bête. Le congo ce qui m'a fait mboka na yo kala eza bien pour zonga. Donc, bazonga, le moment est arrivé. C'est Dieu qui a permis que bazonga. Donc, bazonga kaka. Bazonga cette fois-ci oya ko yaka na Brazzaville, faut azana mikanda. Bisa tozana ba école te que non bango ba yaka ba yako. Kota ou bien ba administration ba yaka ko ça. Tango ba katsa ka ebale pour la kindumba. Ce qui kindumba te. Oui. Moyibi, ceux qui moyibi te, qui coulent na bango, qui coulent na bango, memi. Il y a des vrais aïrois qui ne viennent pas pour dormir à Brazza.
elles viennent pour acheter des choses, faire des courses, et repartent chez eux. Bah là, la raconte tout est. Mais bah, oh, bah, moi, la raconte, non, biso, faut faire la canne à Brazzaville. To bote la ba Congolais parce que bango, bah, l'équipe, tout ça là, bah, l'équipe kolamba, bah, l'équipe qui nga naza Congolais, naza pe moi, c'est qui toko, n'a pe na mobali nanga, mais jamais n'a aucun linga zaïrois. Jamais. Po, biso moko toza déjà na mibali awa. Pourquoi pas na zwana ni ya oyanga moko? Na tika ka yanga mona que nos zaïrois? Pourquoi? Mais bango ba kotika ya bango ba yika kozwa ya biso. Et parfois bazo dendela yo bazo sala makambo anko. Hein? Ba violer même na banamike. Mais non, mais c'est quoi? Ba zonga. Moi je suis de l'avis du président, je suis de l'avis du gouvernement. Ba zonga. Il est temps pour eux de rentrer chez eux. Boka na bango ya guerre tendenge na lobaki auparavant. Boka na bango c'est et ça calme. Donc s'ils peuvent repartir chez eux, c'est pas mal. Je pense qu'on est mieux chez soi. Hein? On est mieux chez soi. Donc, il n'y a pas trop à dire. Arrêtez avec vos commentaires bidons. Nous, on en a marre des aïwas. Tu l'aimes, tu fais tu bangala. Tu fais tu kaleno. Et kaleno kuncheno. Quand tu as tout solo, tu as le monaco. On est fatigué. Surtout mungali. Nenga simba mungali. Mungali. Non. Vraiment. Vraiment, papa Ndenge, bisous, jolibilité. Te sepeli na musala yo sali. Na suti karawani. Simana maboko, Kongo elonga RDC. Bana Kongo simana maboko, Kongo elonga. Kongo lenyo some talame, Kongo elonga RDC. Bana Kongo simana maboko, Kongo elonga. Majorité opposition to simana, Kongo elonga RDC. Bana Kongo RDC. bandeko nanga na zo sala vraiment vidéo oyo pour na répondre moi moke mona mwasi oyo ya Brazzavilloise oyo abandaki koloba mabe ya ba femme congolaise ya RDC. En tout cas j'espère que ba o ba rolanda vidéo nanga oyo ba ko tirer vraiment quelque chose pour na éviter ba femme congolaise à Brazzaville pour na bango et comme bozo ba ko sakana vraiment na ba femme ya Congo ya RDC o ba bano o yemo kaso benga ba zaïroise lelo so ba zaïroise na ba okena bandako na mboka na bango ba okezo mibali na bango po faute pesa ya bango motano no yebisika osala vidéo yo mwasi pino sana kati ndako osala vidéo ndako ngono no salité bisiko vendre sa propreté. Mais aussi la vidéo pour osakana ma femme zaïroise. En tout cas, vous savez pas liwa Mobutu, alilo bokoma osakana ba zaïroise angoa. Bisika ba Mobutu za ki vivant penza yo mwasi femme ce qui ya Brazzavilloise. Au côté de ma pendo ça la vidéo ni ngona pona ba femme zaïroise. Hein? Quelque part il faut ba Brazzavilloise on boza la peine na sonit. Si ba no zo mibali na bino ba no zo ba mibali na bino po boyebe na bino komi kipete. Tano yo mwasi penza ofandi bena nda kune koza la désordre ndengwana oti ba sac lo comme to uti ozo sala brocante na nda kuna oya ba sac comme ça comme ko tekela ba ba sac nyoso likola ba canapé non n'importe quoi so ba no boto la bino mibali na bino quelque part mibali bazo mona ke pona bino lokote mobali no salinga bisika ofana pe na salon mo aération ezala nda ko ezala aéré nda ko salité. Hein? Comme ça nani vena ko akolinge mobali na kolinge loka bongo akoyana ba camarade mbo okuta ndako ka salité ndako bongisi te mobali ni na kolinge loka ndengwana vraiment quelque peu bosika osakana na ba femme bosakana ba zaïroise te hein bosakana ba zaïroise te bisika yo vandi bena yo mutu oza mutu penza ke loba na sepeli nde bazo zongisa bino na mboka na voyager te kana na mboka baninga te. Hein? Non, na kenate pour la minute au moment na Zaïre et na faiblesse. Yombo saka na Zaïre. Yombo saka na ba femme zaïroise. Bino ba nani.
yo penza nani yo penza Brazzaville so telema penza liboso femme zaïroise okumisanga na kitoko yo yebi kitoko yo kitoko yo yebi beauté bisika femme zaïroise azali yo penza Brazzaville so telemi pe lobby quelque part ya moko to sepena liwa Mobutu bo sepela va Mobutu na biso akenda le bato ba komo saka na Zaïre vraiment nga vanda bena bisika nga na za ngautu na yebi te mboka na yebi yango pete bon quelque part ezaka pour na moment o mboka komi na passe yango na bato ba okata Brazzaville et pour la biso soko za ki moto na vie normale eza na bato ata na Brazzaville na mpe ba o batanga na bango ba chami tu bakata baza na Brazza biso pour na biso ba o bando okata Brazzaville eza ba fille oyo bando ko raisonner na bango ke non bon vie na nga na miluka na ndenge na nga pour nga penet na zavandi penda bonga na kozo penda nga na kata Brazzaville no ke sani no ke luka nini qu'est-ce qu'il y a là-bas chez vous bozana nini na Brazzaville o zaïroise ko envier pour que ko sa akene kuna so bando ko katsa ndenge mibali na bino tongo ba okene kisasa ba omona basa kisasa ndeni bazo ko entretenir mibali na bango netango moko mibale bazwa ki bazaïroise ba mimi ba kuna na ngamu ale baninga muso ba komo benga baninga na bango po mibali bazo mona ke non et pas na bino ba Brazzaville c'est loko ezate yo kumsa Dubai Chine yo vraiment yo Brazzaville so kumsa Dubai Chine histoire à coopération na vie bino boye baki yango soki zaïroise à l'axibinoté soki zaïro à l'axibinoté bokeba ko bokeba bo sakana ba femme zaïroise te ça me fait trop mal yo na komo mona mabatu mutu muso a telemi penza bo sakana na zaïroise ça me fait mal et puis ça nga vraiment na ba larmes aux yeux non tela pena que no batu mo ba ko sakana biso ba ko mo sakana biso non vraiment poni boko zati na niveau poni boko koma ti na niveau ya kosaka na biso pourquoi vraiment pourquoi quelque part ça bon na koma kotala na minute lo kwa kanamba bebisi ne mboka na biso bon c'est normal pour le lobo koma kosaka na ba femmes na répondre pena moi sur na sali vidéo pour na kosaka na ba femmes zaïroises zaïroise na moi ça lolendo moi ça dignité yo ko tele mapenda yo bandoko ba bina sepeli bino boyaka ko sala kindumba na mboka na biso lokwa ba bengani no bazonga no bozonga na mboka na bino combien de Brazzavillois na ba Brazzavilloise ou ba vanda na RDC wana ba vanda Zaïre ya zo benga Zaïre combien ou ba vanda kime lokwa na mboka na bango mais beaucoup ça mité à mabeti na niveau pour na nini beaucoup ko mité à mabe makasi na niveau pour nous dans mité à mabe yango pe bino na bino ba Brazzaville bolingana na bino pété pour bo mité makaka yo ofinga zaïroise te ki ba zaïroise na sepeli na ndako fani ndako salite ndako désordre ba sac par-ci par-là ba sac donc na ebité so on roté ko sala brocante ba sac na kata ndako na yo bilamba likola ba kiti ba canapé tant mobala ko yande ngona moni ndako salite comment ko envier les zaïroises te aye pas zaïroise ayo kuta ndako ba bongise les propres femme zaïroise a femme à lolendo asa mwasa lolendo alinga bisika zali à vivre franchement bino ba Brazzavilloise ko na ba Brazzavillois o bo sakana na ba o bo benga ba zaïrois bokeba so bo sakana batu nyoso bo sakana bikola msoti ba o boyeba ni wana mena Zaïre te po Zaïre bino a héberger bino Zaïre a fungola bino miso boyeba ke loko te bo bima pe batu na miso a batu na za ko silika makasi Marie-Jeanne pour dans la di moi ça la di vidéo mo mo la mo si mo ba vidéo on a sala en tout cas bo partager ngo circuler na la di moi ça zo finga ba femme zaïroise mais non to go tika bango ndenge wana te quand même to go tika bango bongo te comme buzoba il faut ça quand même na mutu bo pa ko tellement répondre mutu ndenge wana tala na ndako yo sa vidéo na kwa vandi bo si ko Brazzavillois na ye tango ko mona ke no azu mo sa zaïroise azo s'occuper na ye très bien et yo ka sa okende te zaïroise wapi bino bo sakana zaïroise wapi attends le moment benga ngo kisi za na ngo kisi te ezaka kisi te ya liboso za savoir faire ya mi balé za propriété ya mi sato za conversation dialogue à bien tant ba pesa carinho ou benga na portugais carinho ya bien tendresse
bino za bolingo ba soda boye ba ko solo na mibali na bino te mobala ko tinda boye yo moko kende kuna sala boye non tanga zune zairo za na solo ayebi ko vanda ayebi ko chérir neti marisha a simba ka mobali na ye papa lufuala wabo nenga simba ka mobali na ye bonga ta yo moko okay tendeni okay tendeni donc bino biso to linga ya solo ponga yo so mobali nango bani ndeni o kotela nanu wapi tango tano liboso ndolo ma moi savandi moi sona tendresse moi sona propre o koti ndako na omona eloko ya na place nango ata naza na bana ba baby sifo nga moko mama na yeba ko longola eloko na zongisa na place nango po c'est normal ndoko ba teke no na juger yo soko za na bana mike bana bakoza ba panzi po biso so na bomona to panzaka mais na kozo eloko na zongisa na place bino ba Brazzaville bozande sointe nyo mibali na bino bazokanga na biso bazairoise omona ke no mwasi na komo omona kutuma kamoko mwa mukele contre na poto mibala ya bazairo bakomi kovanda pena ba Brazzavilloise po mwa muke to sanga na poto lokwa mboka mundele mais na kata kisasa ona penza to vani na kata Congo ngaba na zobe na boke no o Brazzavillois na Brazzavilloise zobe no azumo bayi nanga esimba te pa yebi ne lokote ayebi lokote ayebi ne basukola nzoto bien te ayebi ne babongisa ndako te siko mobali tonga omona ndingo na okima te ozwa na it so na telefone keno beau frère nanga propre Henri Mulonge ndo na telefone keno o yanga ndeko benda tete madila aussi mobali ne propre aussi manda kuna bongo kitoko bosiko mobali ndingo na okima ndeni bokanga ndemi bobongisa ba façon de faire na bino na ba façon d'être bokoma propre obongisi ndako bien yeba pe ko lamba na ko lamba pe nyonso na pe kontaka bolamba biloko bolamba ka bien te donc azo moni femme sa rosa lambeli penda bien abwakele motanga wis abwakele donc papa tingami siko bopesa faute pa nani botuna kande bon bosala kande ngeni po mibali bakanga makana bino bazairoise bo bandaka kotuna ka bongo so bokomi kotuna bongo ndebiso to kolakisa bino to sala ka boy po mibali na bino bakzala ka na bino bakimaka te yo mwasi na so babotelo mibali ebele na bazairoise yo kosaka na bazairoise nyonso non osaka na biso bongo te trop c'est trop obosaka na biso pe mingi po ani bino oza batandeni bokoyo osaka na batu ndengo bo batandeni boni boyeko boya kotuna nde biso basalaka ndenge nini na bimisolo bambuma miso botuna biso bavivaka ndenge nini na mbale bavandaka ndenge nini na banopesa isiko baleson ya ndenge nini mwasi akoki kovanda na mobali ndenge nini mobali mwasi ata na mbeto nyonso na fo boyoka mokota na matoi na bino comme ça pour s'améliorer mibali na bino ya ba Brazzaville ba okima bino te po bazwa ba femmes zairoises biso balakisaka biso biso taka na biso tabu te peut-être pas na bino za tabu biso ba expliquera biso tata mwasi na biyo ko expliquer yo mwana nga salaka bozongisa bo so bino ba expliquer bino te tali bino alors botuna conseil leki bofinga botuna conseil ndeko mama bosalaka ndenge nini po bakanga makana bino comme ça kotuna ta mifiki siswa akoyebisa yo kotuna ta Nico Nzabani comme ça koyebisa kotuna ta Marie-Jeanne lufualo abo akoyebisa yo ke basala ka boye po oyanga mobali atinga makende ke paite po nga bena soko ye na mvwa mameki akanga me okende wapi oyanga kuti zalaka neti aboma bato to nini ezaka ka wana siko yo bana kofinga bazairoise bokeba na bino ba Brazzavilloise bokeba so mibali na bino bafandaka na biso po bayebi nini basantaka po bayebi to bongisaka ba to sima to entretenir na bango bien boni boko saka na batu ko saka na batu bopoani il faut pas répondre à bino msute loko monika zairo comment est faible kuna kabila saka na mboka na biso loko bokanisi makeno faiblesse one ozana biso to sala to ko répondre bino te poani ko saka na batu ndingwala mbala suka na ebisu bino ba Brazzavilloise so bo saba video na bino kuna bo sala musu bo saka na bazairoise te bo saka na femme zairoise te zairoise ne bo saka ne lelo vraiment